Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend ya air oyo bokolanda biso na bandako na bino. Merci na bino oyo bolandaka Kelly Joyce TV, merci na babone na biso, merci na batunyo surtout oyo bosabone déjà na Kelly Joyce TV, merci na bino bozo tshela biso ba commentaire, merci na bino bozo aimer ba vidéo na biso, merci na bino bozo continuer ko benga biso, ko pesa biso masolo na bino. En tout cas vraiment Nzambe apambola bino ebele toza lisusu na esengo lisusu ya koya liboso ya bandako na bino, ya ba TV na bino, ya ba telefone na bino, ya ba laptop na bino, kobeta lisolo kitoko oyo epesami na ndeko na biso Dorcas. En tout cas vraiment Nzambe apambola bino ebele. Bo continue ko s'abonner, bo continue ko aimer, bo continue ko tshela biso ba commentaire, bo continue ko benga biso bandeko nyonso tu oyo bopesi biso masolo na bino. Toza na liste, tozolanda liste moko soki nanu tobeti lisolo na yo te komitungisa te tour na yo pe ezali tokobeta kaka lisolo na yo. Tozolanda ba liste ndeko nanga. Ndeko oyo oza na besoin to salela yo musala na Congo na kini toza na equipe ya Kelly Joyce oyo ezosala musala ko filmer na ba église, ko filmer na matanga, ko filmer na ba concert, ko filmer na fête ya mariage, anniversaire, nyonso tu oza nango besoin benga biso equipe ya Kelly Joyce eza na kini ezosala musala nango. Oza na besoin ya koluwe caméra, eza problème te benga biso tokopesa yo caméra po oluwe. En tout cas, vraiment, bobenga biso na numéro oyo ozomona na kati ya chaîne na biso. Soki obengi na numéro ya Congo, okozwa Rachidi Mutoto. Soki obengi na numéro ya Londres, okozwa ngai moko Mama Joyce. Na koyamba yo, na koyebisa yo eloko nini okoki kosala. Merci vraiment na bino nyonso tu. Yo pena no s'abonner na chaîne na biso te. Koya kaka te otali video, koya kaka te otali okeya kata la video, s'abonner, tshela biso commentaire, aimer video et kosala biso bien, kabola video na biso na réseaux sociaux no sotoza nango, na Facebook, na Instagram, na WhatsApp, et kosala biso vraiment kitoko makasi. Nzambe vraiment apambola bino ebele toleki na lisolo na biso ya ndeko na biso abengi biso ndeko Dorcas, Mama Dorcas aboyi totanga kote akoma mais abeteli biso lisolo oyo eleka na vie na eba ndeko balobi tambola na mokili omona makambo soko tambolaka te okoyeba pe makambo te, soki pe otunaka te okoyeba pe makambo te. Bandeko langa YouTube oyo ekomi kotalisa biso ba makambo ebele, kofongola YouTube oyo ekomi kolakisa biso ba makambo oyo ba réalité mususu oyo tokanisaka ke ezalaka te. Me bandeko ndako oyo lala nanu te, hey oluka to okotisa mutu na kati ndako oyo yo nano kota te. Bandeko botika bilula okoya kokota bisika oyo nano kota te. Yo kanisi ndeko aza kuna musu asepelaka te. Yo kanisi ndeko aza kuna azomimonisa lati kitoko atamboli na nzela aza boye nzoka te. Ndeko azolela na kati ya ndako wana yo oyebi te. Zelata ya Nzambe beta na vie na yo ekozala bien, ya Nzambe ezalaka bien, ya Nzambe soki Nzambe apesi yo okoumela nango mutu akobotola yo aza te. Mais soko ozwi ya mokili bandeko yebaka suka esani ekoyindela yo. En tout cas vraiment bolanda lisolo na bokebi nyonso tu oza na besoin ya kobenga biso, koki kobenga biso na numéro wana eza na kati ya chaîne na biso. Ni na biso émission na biso eza live te, eza direct te, donc okoki kobenga biso ata soki émission esili tokoyamba yo eza problème te. Soki pe toza na émission ya direct okoki kobenga biso na direct eza problème te. Mais émission ya lelo eza première bandeko nanga, botjelanga ba commentaire, botjelanga ba j'aime et kosalanga vraiment kitoko makasi. Toleki na lisolo na biso. Mama na biso Dorcas abengi biso alobi toloba kombo na yeme toloba bisika fandi te. Ba Dorcas baza ebele soki tolobi kombo mwaye mutayeba ezali te, me ba o bayebi bakoyeba ke lisolo ezali ya mama na biso oyo bango bayebi Mama Dorcas. Batu ope bayebi te ete ya ngana yo poto te yama toyeba ke mokili eza makambo ebele. Mama na biso Dorcas abengi ngai alobi ke azalaka na Congo. Na Congo siko akoma na ye na poto azalaka na Congo, azalaka na Congo.
bino kaka nde boyebi ndenge Kongo ezalaka na pasi vraiment moko tali obi nakozwa lipa wapi nakozwa nini wapi. Donc abi tozalaka tokofanda msu banda tongo ti pokwa tolie ete tozozela papa aya soki papa ye amemi biloko nyonso tu papa koya nde tokobanda kolamba. Soki pe papa ye na eloko te bao bakolala nzala balali kaka. Donc tobane kozala bongo vraiment famille moko ya pasi konyokwama. Donc ozoyeba kutu te ozwa mbongo wapi ozwa eloko wapi tobane kodépendre biso nyonso tu na papa. Eye kosala ke mama na biso aye kozwa décision ke ye pe abana koluka abana koteka akoma koteka mapa liboso ya porte ya ndako. Mama zoteka mapa ebane ko ede biso soki papa azate mama obimisa mbongo tosomi biloko. Donc biloko tokosoma toyebi kaka ke tolie kaka ata otondi te me olie kaka po ekanga journée tobane kosala bongo. Eye osala ke mama Dorcas na âge ya 18 ans. Tala mokili bandeko. Mama na biso Dorcas na âge ya 18 ans. Aye kaka ndenge ezalaka asomi telefone ba telefone kaka oyo ezalaka kezo kota ba internet makambo nyonso tu. Afongoli Facebook akomi kotia ba photo na ye na kati ya Facebook bandeko. Mokili makambo. Akomi kotia ba photo na ye na Facebook. Yaka komi kotia ba photo na ye na Facebook asololaka na ye pe na bato ebele azosola na ye pe ezalaka na oka bongo ba camarade kaka. Yaka kosala ezalaka na mokolo moko garçon moko akomela ye na Facebook. Mama Dorcas pe azongiseli abani kosola na garçon oyo abani kolinga. Mama Dorcas azalaka na koloba natanga kombo te po bana batala chaîne nanga vraiment. Chaîne nanga na lukaka vraiment na invité ba mo mususu na loba te po bana batala ka chaîne ya Mama Joyce. Ezana bana mususu église na biso babenga nga na utaki kotala makambo na YouTube. Ezana bana nga pe batala ka chaîne oyo ezana bana mususu oyo bazaki babenga kanga batala ka chaîne mama na lukaka kokima makambo mususu po esala bien eza ko mama na mute. Mama na biso alobi ke babandi kosolola na papa wana. Mama na biso azalaki moseka oyo ayebi mibali te bandeko bo comprendre na âge wana eye kosala na 18 ans eye kosala ke akomi kosola na garçon oyo bazosola bien bakomi garçon akomi kolinga ye kuta azoboya na ye po azalaka na Congo azoboya na ye garçon azolinga ye azoboya na ti eye kokoma ke ye pe kaka ndenge basolaka garçon oyo akomi koluka kombo nani kombo na oyo solo nani so ndenge natinela mbongo na Western na kotina ndenge nini. Mama Dorcas pe azwi kombo apesi azwi boya apesi ekomaki ke garçon oyo akomi kotindela ye vraiment mbongo akoma ofanda boye $200 ye akofanda boye $500 donc abane vraiment kotindela mbongo. Mama Dorcas pa yo komona ke garçon oyo namoni aza na ebia biso bato tobane kozwa mbongo na pasi po tolia ifo papa zala po tosala boye fo boye mama zoteka mapa na pasi me na solo nazosola na garçon oyo nayebi ye kutu te azolinganga me azotindelanga pe bambongo ebele. Donc pourquoi pas nalinga ete allez e osani mama na biso Dorcas bolingo pe komo okota na papa na biso na aboyi kotanga kombo. Donc ayebisenga kombo me aboyi na tanga kombo bandeko naza na droit ya kotanga yango te soki alingi na ete. OK, merci. Après eyo kokoma ke akomi kosola na pe bolingo pe komi kokola bakomi to kosola pe mwasi na mobali kaka ndenge ezalaka. Mama Dorcas siko banda akoma na jeune garçon oyo eye kosala nini soki alali na butu Mama Dorcas azo sentir ke bolimbisa vraiment azo sangisa nzoto na mobali soki alamuki vraiment ako sentir lokola ke awuti vraiment kozala na mobali. Donc abane ko mona ngo donc eloko moka bane ko comprendre te abi nga na yebi mibali te mais soki boye moi pa loba pe ezalaki te eleka ka bongo eleki. Donc chaque fois kaka soka solo na garçon o na nini na Facebook bien na téléphone soki alali na butu kaka soki basolo makama bolingo na moyi na téléphone na butu soki alali kaka azo sentir ke azana mobali. Mais soki alamuki na tongo azo sentir pe ke azaki na mobali mais moye aloba pe ezalaki te
ekufela eka na mtema kaka bongo ti eyo komake baye kokisa vraiment inane basolaka na telefone basola nani mama pe banaye kotuna mwana mbongo ekomi komona nakomi ozwa mbongo yama okomi osima oyo moto bimaka te ozwaka mbongo wapi me mwana banaye koloba ata banaye kosekaka eyo osalaka baye okokisa pe inane na relation na bango bongo kaka chaque fois kaka butu nyonso mama Dorcas ayokaka kaka ke azosangisa nzoto na mobali me soki alamuki ndenge moko kaka eyo koma bakokisi inane après mobali ayo yebisa mama Dorcas ke aza na besoin abala ye nini asenga loboko na ye epa baparent ya mama Dorcas après mama Dorcas pe aye koloba oke problème eza te ngai nakosola na baparent na nga comme ça nayeba soki basalaka ndenge nini lokola yo poza na poto nayebi te soki okosala ndenge nini mobali alobi na mama Dorcas eza problème te yo solaka na baparent na yo comme ça oyebisanga soki tosala nde toyebaka soki tosala nini mama Dorcas pe afanisi baparent na ye asobi na baparent na ye ke nakutana na mobali boyeboye na Facebook baparent bape Facebook boyebani te oyabi te ewumeli deja eza relation moko deja ewumeli bambongo nyonso obomona nga awa ezalaka ke ye mutati na bambongo donc tosali deja inane deja toyebani yo moko bino moko boyebi kaka baparent ya Congo moko soki pasi eleki bakoki kokabata mwana na bango donc baparent ya bamona ye kaka ke mwana na bango vraiment tellement babona komona mbongo na pasi bazomona boye na pasi siko mwana banga koma oyela bango mbongo cash soki alelisi kaka telefone ngla mbongo ye vraiment bazanga susu eloko olia te bazanga susu oyo eloko komela te mwana bango akoma vraiment kosima mwa lari ya bien baparent pe bayo ndima balobi ke problème eza te siko yaza na poto kuna oya na Congo bien oya na Congo te eyo sala ke mwana lobi na osolaka na ye toyebaka ndeni tosala après eyo sala ke baparent ya mwana mwasi baye kosenga facture mwana mobali kota lobi ke aza na Congo kuna aza na famille te aza na famille na poto na bandeko te mais siko mwana basala libala pe na kini eza te eyaki kosenga ke bayo kosenga famille ya mama Dorcas basengi facture batindeli mobali na ndenge kaka ezalaka na ndenge ya email batindeli mobali na nini na email mobali pe azwi facture donc na place batinda mbongo ya biloka libala mobali ya mama Dorcas atinda mbongo na place ya biloko atindi mbongo après atindi mbongo eye kosala ba 6 mois mobali ya mama Dorcas aye kokita na Congo mobali ya mama Dorcas aye kokita na Congo eza baye kosala siko mwa fete lokola kaka donc famille esepela kwa basali mwa fete mais famille ya mobali bazalaka te pour famille mobali papa lobaka ke famille na ye baza na poto famille na ye ezalaka te ezalaka famille ya mwasi basali fete et tout après baye kosala nini mariage religieux na Congo basali mariage religieux après sili kosala ke mobala yaka kozonga poto mobala azongi poto mwasi atikali na Congo mwasi atikali na Congo kaka ndenge ezala kaka abane ko continue bolingo continue kina mobali na ye bazosola na ye même makambo oyo ya kosanga na nzoto na mobali na butu esilaki te ata ndenge abalaki ezalaki kaka ke soki kaka lali azosentir kaka ndenge moko olamuka pe kaka ndenge moko kaka loko azalaki na mobali mama Dorcas moyen pe aloba ezalaki te abane koboma na ye kaka eye kosala ke mobali pe koto oyo aye kobengisa mwasi alongwe na Congo aye na poto moye totanga kombo eza te vraiment mwasi alongwe na Congo aye kokoma na poto aye kokoma na poto akomaki afandi pe na mobali lakisa ye bandeko na poto baza te abina tikala omona ni bandeko baza te ni ndeko kaka bakamarade me bandeko namona bango te ti lelo amona bango te eyo sala ke ayo kofana na mobali afana mobali 1 mois bien afana mobali 2 mois 3 mois bazo continuer ka mobali akomi kopesa ba condition akomo pe ba condition pa mwasi ndenge eza bongo soki nga na lali na butu kolamusanga te donc soki na lali na butu ata oyoki nga nazo ronfle ndenge nini kolamusanga ite condition ya mibale ezalaki ndenge nini soki mwasi aza na besoin ya mobali na ye na ndenge bino boyebi moye totanga bakombo eza te mwasi deja a partir ya lelo fo ayebisa ye ke papa
lobi nga na kozala na besoin na yo soki olobi te donc kolamusa ye te soki alali kolamusa ye te. Mama Dorcas abi o ba condition ya modèle nini oyo ngai soki nini oyo olali nga na lamusa yo te soki naza na posa na yo fo na yebisa yo jour avant oyebaka deja ke lobi kuna nga na kozala na yo bongo soki ye ka abi soki ye kolamusa nga te yo zala kaka bongo kolamusa nga te ata omoni nga nazo ronfle ndenge nini kolamusa ngai te soki olamusa nga oyo koyela yo etali yo. Mama na biso Dorcas abi ba condition ndenge nini abi na poto ngo pe na yaki na yebi pe mutu te eloko moko te na bane kosola na kana ba parents na me ba parents ngo pe moyena lobela bango pe lisolo ezate na fanda kaka na bane ko respecter ka ba condition abi mobali nanga azana mbongwa donc na lobaka mobali po azala ex po azala su mobali na yete abi azalaki na mbongo akoye bisoke na pokwa bwe naza na mbongo te mais soki alali lobi na tongera olamuka akopeso mbongo nyonso tosingaki me na banaye koyeba te mbongo wana ebanaye kowuta wapi abi na banaye kokontinue kaka makambo na banaye komona na Congo kuna soki nalali kaka nazosentir lokola naza na mobali soki nalali naosentir kaka naza na mobali moye pe na biso mobali eza te abi mama nakoma soki nalali na ndako nalala na moyo to nalala na butu nayokaka kaka lokola bampuku bazoloba na base ya mbetu surtout so nalali na chambre ozosentir ke nase kuna na cuisine lokola basani ezolela nase kuna na cuisine lokola bato baoloba na bande kocomprendre te oyo eloko nini soki olali kaka na butu mobali yango mpe balamusaka ye te yaya soki olali moyo olamusa ye eza te soki kaka olali mobali kuna azoronfle ata azoronfle ndenge nini kolamuse te me okoyoka na se kuna lokola bato bazoloba okoyoka na se kuna na cuisine lokola basani na salon okoyoka kuna lokola bato bazolia me okokita boye soki okiti makelele eza lisusu te soki okiti okoyoka lisusu eloko te soki omati kaka ndenge moko nakoma kobanga na bino asala nini bandeko nzambe moye mpe nabetela moto lisolo eza te ekufelanga kaka na motema na bane komelaka nyonso babima balo oyo soki oyebi te bandeko nzambe yo ozokende koanvie soki nazalaki na nga lokwa ndeko boye soki nazalaki na nga lokwa ndeko boye makambo ndeko wana azomona na kati ya libala na ye yo oyebi makambo ndeko wana oyo ezosalamela ye kuna yo oyebi bandeko totika bilulalula totika me mama Jeannette sikoyaka abanaye komona bongo abi abanaye kokipe te po vraiment mobali abanaye koyela bilamba ya chere azoyela ye vraiment soki oyo asengi elamba koyela ye otali mpena pri elamba wabi mobali mpenza lininga otali pri abi soki asomelinga saki mama lokola mwana mwasi ayebi kopona soki asomelinga saki abi basaki yango soki mpe abanaye kosomelanga eso mpe abanaye kozwa ngo wapi nayebaki te soki asomeli yo sapatu otali penzo bi sapatu otala tala pre asomeli sapatu bandeko bilula luloyo yo condition kaka respecte bandeko eye kosala nini nazo respecte kaka mokomsu nafandaka na salon boye mama bampuku mibale babimelanga na salon bampuku mibale nalanda bampuku boye bampuku bazoloba nga nazoloba bampuku bazoloba nga nazofinga bango nazo bandeko mama nalanda bampuku wana bakima na poka mobali na nga ye bazoyebisa nga soki bato na nga bazoloba na yo kolobaka te alobi soki bato na nga bazoya kogangaka te yabi bato nini yango bazoya na ndako nga banda nafandaki na tongo namoni bato bazoya te bampuku nde na nga nangi kuna betela o lisolo ke bampuku moko baye awa lokola bato vraiment bazoganga nga nazoloba bango mochuchuchuchu bazo nini nalandi bango kutu na lipapa mobali asilika abi jour wana alia te asilika jour wana alia te mbala moko na mbeto yango mpe soki alali kolamusa ye te mama na mbeto wana jour wana nalala bien te nazolala so nalali ka nalamuki natali mobali yango aza bien so nalamuki natali moye mpe nalamusa ye tosolola eza te tellement ayebisanga ke soki alali balamusaka ye te bandeko na nga abi nakoma komituna oyo nga nakenda komikotisa yaya nafanda na mobali 5 ans ya libala na bota te
zemi te eloko moko te. O ndenge abi ndenge biso basi tomonaka chaque mois. Mama Jeannette kaka era longola makolo na ye na kongwani ata makolo ne na poto ekatana. Abi na melani o batonga na bango bazokende kotia o bakisi na bango biloko na bango bazokende kotia na melani tonga ni kisi na chani tonga na chani eloko kaka era na nyataka makolo nanga kaka na poto ekatana. Amonaka te 5 ans na mobali eloko te me a vivre makambo na kati ya ndako wana. Soki aza na salon azoyoka pena cuisine batu basani ezoningana lokola batu bazozwa biloko me akokota na cuisine boye biloko eza te. Akokota na cuisine boye eloko na eloko place atiaki eza wana me soki azongi na salon makelele abi ndako na koma so nafandi na ndako nazobanga. Nazobanga na ndako abi ndako na nga moko mesoki na tikali nga moko nazobanga muko musu na fansa mbali na nga na bi to luka ta to zwa ndako musu po ndako oyo nga nazo comprendre nga na komo banga na nga ndako mobali abi o banga ndako ndeni ndako eza ya yo oke no ko banga ngo na ndenge nini ya lobi nazo comprendre na yebte biloko nga na mona ka soki yo mona ka te nzoka te bande ko mobali wana mutabakisi bane deja ko sala likopa abo mama na biso Dorcas aboma ye mama Dorcas akoma koluka basala nzambe abi na yebi limero te na koma ka kokoma nani abi na kota na nini na nini mo na bana kotala na TV boy nazwa limero na benga mutango na benga bandeko basala nzambe ya mususu bozo nini biso bozo kitisa biso vraiment abenga bazo yebisa ye o avaba nini faut booker rendez-vous. Abuki abito zalaka mboka moko te na ko buke babi buke fo benga o buke après siko soki komi air na yo jour na yo air o benga pasteur oza na office fo solo na pasteur abi air ko benga boy o mutu mususu asi azu place fo so na pasteur yo fo buke lisusu air o benga boy o mutu mususu asi azu place abuka ki deja abi na koma ko banga na ndako na koma ko banga na ndako koma na moma moko boye na bana ko sambela bandeko nga moko na décider na bi makambo nga nazomona na ndako eza normal te na bana ko sambela ya so na fandi na salon o na meki kaka na kanga pongi ya 2 minutes nazomona lokola banyoka batondeli nga na salon wana banyoka batondi na kolamuka boye eloko te. Abisoki na lali na chambre nazo yoka makelele ya batu mama ndenge zala ko lali ozo yoka vraiment makelele ya batu me ko lamuka boye batu bazate okotala ba TVC kangamaki okotala ba telefone ate loko moko ezo sala mate me makelele ya batu me mobali anasoki pa bana ko yoka na ebite soko yebisi kaka o ndako eza ya yo tika bisalela la fanda ya na kanga motema nazo continuer kaka abi mbongo nde mbongo mbongo nde mbongo donc yo senga na yo mbongo kozwa mais respecter ne ba condition ba pesi yo respecter ba condition ba pesi yo alobi nanga mama Joyce nazo yebiso boke bakindoke ezaka na Congo te bakisi pe na poto ezali bilinga na Facebook oyo bilinga na Facebook abi ba pasteur basala nzambe bakoma komelanga so na koti na Facebook boyo mona mutu moko akomeli o mama nzambe alakisi ngoza na bitumba bondela me bolembo bane kokotelanga na koluka nani na répondre ye ti omona na osala ngo te na fandi na eko zwa décision na bite nga moko na bana kobondela mama place nne na bana eko ya komona makambo place na bande ko découvrir makambo mama abina ko betelo nyoso te me yebisa batu batika kwa envier abi makambo nga na moni na ndaka libala wana soki nazalaki lelo mbena sina kufa na bani ko bondela ngana mobali na ndako esimbaka lisusu te ekomi mbwana mpuku
mobali alobaki na kolala esu na chambre na ye te bandeko abibisanga ke na kotianga na chambre moko ezalaka wana ya bapaya ekomaka ke ye azolala kuna nga nazolala na chambre bapaya mama nga soki naza na chambre bapaya wana priere nga donc nazosambelaka na ndenge me ata nasambeli na motema mobali akoya abeteli nga porte alobi soki nayoki yo lisusu mama nabi nasambela na motema yoka te me soki kaka na bandi na motema akoya vraimen beteli yo porte alobi soki nayoki yo lisusu eyaki kosala ke nakokaki lisusu te donc nakoka lisusu te naye kolonga na ndako abi kaka ndenge abimaka bongo lokolaka nzambe asalaka kaka ndenge abimaka bongo natikala kokanga nakanga biloko oyo nazalaka nango posa oyo etikala na bima abi na bima nayebisa nzambe ndenge nazokende boye ayeba kote nazokende te ayeba kote nazokende te nzambe abi abima ndenge abimaka wana atikala kozwa mbongo na ndako azwi mbongo na ndako ake abuke tike azongi Congo abi nazongi Congo nayebi te soki nani ayebisa ye ke nga nazonga Congo mama mobali atikala kobuke tike aya kolanda nga na Congo nazongi Congo na expliquer papa makambo na expliquer mama makambo balobi na nga mwana toke na ndako église bamemanga na église mama ba prière pasteur alobi mobali oyo azoluka boma yo donc ndenge aza bongo deja asi asaleli ba chance na yo nyonso tu ti ndenge olalaka obanda kolotaka obanda kolala na ye donc à partir deja ye azalaka na poto deja abandaki deja kobima na yo donc ti ndenge yo ozalaki na Kinshasa ye azalaki na poto abandaki kobima na yo donc tellement sikoyo ayo komona ke obandi ko comprendre makambo oyo asalaka okomi koluka nzela mosusu azoluka boma yo ba prière bakota ba prière na pasteur na mama na bango na papa na bango mobali nzoka te koto oyo mission na ye kaka fa boma mwasi wana abuka tike alobi nayebi te na nayebisa ye mobali ke nga naza na Afrique po na kini koto ya za na ndeko te na poto kuna pe natikala koyeba na nga ndeko na ye te onga na kobetela ye lisolo ondeko na bino boyo ondeko te donc nayeba ndeko na ye te nayebaka bakamaradi pe masolo na nga na betela bango te ti ndenge na banda komona makambo na nga na kati ya ndako wana na betela famille na nga lisolo te na betela bakamarade na ye lisolo te bandeko na ye pe nayebi na nga bango te banda kokufela nga na motema ti na ye kobuke tike na ye kozonga na Congo nde na ye koyebisa bapara na nga makambo onga na banda komona kuna ti bamemi nga na ndako ya Nzambe me mobali oyo nayebi te nani ayebisaki ye ke nani ayebisa ye nga deja nde nazalaki bongo nazalaki na Congo aye kolanda nga na Congo aye tie pa bapara na nga aye kodeklare nga na zonga bapara balobi te mwana oyo akozonga boye te aza na bapriere azolandela soki oyo tomoni ke bapriere wana ye azolandela c'est bon wana nde tokopermettre mwana na biso azonga me mpo na sikoyo tokopermettre nani mwana na biso azonga te mobali atomoka alobi nani lokola bino bolingi bolakisanga so bino boza banani nga nafuta deja mbongo ya mwana mwasi oyo nazwa ye deja aza ya ngai me akiti Congo awa ayebisi nga te siko nga nayebi ndenge nini ke ye aza na Congo na ye kolanda ye na Congo misala mabe tala misala mabe abi mobali asilisa asilisi kaka kobima azobima tu bakenda kotuta ye na prince akenda kokufela na Congo
batuta ye na prince ake kokufela kuna bazo kaka ni mutu banini bakende kotala boye donc ya bane koluka boma mwasi oyo ale ezongeli ye moka akufi mwasi oyo tellement abalana na Congo bake badeklare ke mobali na ye bayaki na ye na Congo mobali na ye akufi boye eye kosala ke mwasi ayo kozonga na ye na poto awa bapriere esili ayo kozonga na ye na poto awa aye pe na poto abani pe kosambela yo okutana na eglise moko ndako moko kusambela kuna epa ya pasteur wana kuna na pasteur na ye aza na Congo oyo basala na ye bapriere edaka ye ya mobali wana ngaka boma ye yango abengi nga abi mama na betelo lisolo nyonso te me na betelo ndambo natali soki etala mokili ndenge ezali abi tala mokili ndenge ezali mokili eza ya kokufa mokili eza ya kobeba yo fandi na yo monika mutu aye wana na Facebook nzoka te banchor bandoki baza kuna ebele bandeko ete ya biso ete ya yo ete ya nga na wapeso lisolo ete ya mutu oyo deja apesi biso lisolo oyo esalamela ye mpona komona ke mokili eza makambo ebele mutu mosusu oyo ozomona ke mutu oyo boye nzoka te oyebi te mutu aza na ye mutu moko boye aza na ye normal te batini emission moko boye aya kodetruire aya koboma mokili komi na suka ya bokeba bandeko basi bokeba na Facebook bandeko bibali bokeba na Facebook tala mwana mwasi nzamba asali ye ngolu kutu azongi na Kongo kuna bongo soka atikalaki ka awa priere ya malonga te me lokola azalaki mopona nzambe angaka protege kaka bolingo ya Facebook to boyi te kolingana na mobile bisika nyonso tu me Facebook oyo makambo etonde ebele eza na lisolo moko ya ndeko mwasi lisusu akende kolinga mobile na Facebook aza na mwana ya bebe kaka ndenge ezaka na berceau azwi na chambre mwana lalaki azwi mwana alingani na mobali wana une semaine ya bolingo wapi na Facebook ye na mwana bebe na mboka msusu mobali wana pe na mboka msusu balingani na Facebook basalaka na bango bolingo na telefone mikolo nyonso bolingo na telefone nzoka te mutu baosala na ye bolingo na telefone ndoki monene eyo osala ndeni mwana mwasi oyo atie mwana na kati ya berceau mbeto abana balalaka atie mwana na kati ya nini wana atiki mwana wana ye azwi akeye na se na nini na singa kine kozwa bilamba atandaki na singa telefone kaka na litoi na tata wana oyo mukolo Facebook na tata wana na litoi na telefone boye ake azwi bilamba aye amati likolo na chambre ake akitsa bilamba na mbetu na ye mama comme ça gumba bilamba acha na place na ndenge ezalaka mama o telefone elekaki na litoi azwi bilamba mwana lalaki na berceau azwi bilamba akitisi na berceau wana abosani ke mwana aza na kati ya berceau wana ye na litoi na telefone azoyeba lisusu te bolingo eleki nzoka te na tata ndoki azwi bilamba atie na kati ya berceau abosani kotia bilamba na mbetu na ye azwi bilamba atie na kati ya berceau na mutu ya mwana mama papa na nga mwana etufuma wana ya bilamba ale mwana kati motema akufi ye mama na telefone azoyeba te liloba suka mbala yebisi ok merci na yaki naya kozwa o nazaki nango posa me lokola nazwi o naza nango posa na keyo otikala komona nga lisusu te mwasi alobi o
eloko nini yango yo oyaki kozwa oyo yani ngana yo tozosola deja banda libanda na wuti kozwa bilamba sikoyo eloko nini yango yo poza mwasi sikoyo yo pozaka na makambo mosusu oloba ke makambo nini wana ozoloba eloko nini oyaki kozwa oyo okoloba na nga ke ngana yo tosilani lelo po eloko nayaki kozwa esi ekoki eloko nini yo oyaki kozwa mba mobali akati phone akatelinga phone boye ndeni arapele na telefone boye telefone ekangama arapele na telefone boye telefone ekangama abenga telefone boye ezoyamba lisusu te akoti na Facebook lukaka kombo ya mobali wana eza te luka kombo ya mobali wana eza te luka ba message atindela mobali wana eloko moko eza te mbala moke deye ko nini makanise ye mbala moke bilamba oyo che wana eza na mbeto ya mwana atala bilamba azipi bilamba na mutu ya mwana alongola bilamba boye mwana se akendaki deja mwana se akati moto alamusi mwana nini boye mwana azope masute bakeno hospital boye mwana kei tala bilinga Facebook oyo eza makambo ebele ozomona ye msusu oza na batu 500,000 na 500,000 wana bato oyo oyebi na Facebook wana ya msusu bazaka a 50 me ba oyo nyonso wana batikali oyebi bango te oyebi pe bavi na bango te oyebi te basalaka nini batu ya bien baza bato molili baza basala nzambe baza basala ya satan mpe bazali surtout kutu na moma oyo tokomi bandeko bokeba yo za na eloko ya nzambe yo za na nini ya nzambe osalelaka nzambe keba moma oyo bandeko mutu nyonso tu aza mutu akolinga te mutu nyonso tu aza mutu akopesa confiance te mutu nyonso tu aza mutu te bandeko na nga tellement yo zoluka libala ezoya te obi te nakende kolokotaka na nga ata na Facebook nake lokota ata na Instagram o nyonso akoya kaka aya na ye okende kolokota pe na eloko balokotaka te bandeko na nga tokeba mokili ekomi na suka masolo ya boye eteyaka biso masolo ya boye eteyaka biso surtout lisolo na betaki ya mama na biso ya abelaki cancer batu babengi nga tellement ebele naza na liste ya nini na kaye na somaki ya kokomaka masolo ya bato liste tondi naza na ba liste ebele ya bato ebele babengi nga na masolo na bango ozotala ozomona obi penza donc nga moko penza YouTube oyo penza ye kofongola nga na yeba penza ke ba réalité mususu o bato o totalaka na ba théâtre na banini ezali bato baza omona ke mutu penza zobenga yo apesi yo lisolo na ye moko oyo ya moni oyo ya azomona po ya kobeta tokeba mandeko na nga tokeba ngai moko nazobetela mino solo pasteur moko ayo kokomela nga bina za pasteur nazotonga église moko soki wapi napesa ye mbongo nayebisi papa na nga na okanisa lokola eza mosala nzambe eza po amite na okanisa okanisa ndenge nini nga bato ebele na Facebook oyo bazo deja bapesi bambongo na bango mpo na kotonga église wana nga bi papa nayebi yo te na mikitisi oza mosala nzambe nayebi yo te yo po oyebi nga te otindeli nga ka demanda mimbala moko na Facebook opesanga mbongo nakende kotonga église nayebisi yo na kokanisa nayebisi yo na kotala na koyebisa yo me na ndimi te na boyi pe te bandeko ekomela nga problème oza mosala nzambe ya lokuta ndenge nini okoki koloba opesanga mbongo te fo kanisa na bina alobi teke na kopesa yo te na ndimi pe te na boyi te me nalobi ke naza na bamessage bandeko na nga nakoki kolakisa bino bamessage fo mona kaka mokili ekomi na suka o bato ebele nga natindi bademande na mi natindi kaka pa na yo te natindeli bato ebele wana misusu pe deja bapesi bambongo na bango sikoyo yo kanisa ndenge nayebisi papa na nga nakokanisa pe nakopesa yo réponse atindelanga ba message bele na répondre te mutu mususu pasteur mususu soki pasteur soki musala nzambe na yebite ayo kokomelanga nzambe azoyebisa nga nayebisa yo obelaka libumu pasi nayebisi yo bana mkoninga na bela libumu pasi bayebisi ngo obelaka libumu pasi tina mbongo nasambela mpona onabi
bongo ko sambela pona ngate kaka boyoni o te yo tina mbonga na sambela pona yo ponza malaksi ngo bela kali bumpasi nga papa na bela kali bumpasti na bela kana li bumpasti batu ba komi ebele beskro ba komi ebele basali ya nzambe bazali me ya molili pe bazali bakoki pe kosala miracle pe mutandimi ke o nzambe mutasali miracle me nzambe te asali miracle mone na miso batu me na ndenge ya mondo wana aloki yo tokeba mokili esi ebebi tolanda nzambe totika maboko na biso pa totika bomo na biso pa nzambe toluka nzambe protéger biso a protéger bana na biso a protéger mibali na biso basi bisika nyonso tokotambola protection ya nzambe ezali kona biso po tozotambola na mokili toza mélanger tozoyeba na lisusu te ndeko akino okutana boya ki okutana na mutu mabe ndeko akino okutana boya kutana na mutu mabe donc eza pasi vraiment bandeko tolongwa na distraction tosambela nzambe asunga biso po mokili mawa trop merci vraiment na bino bato botalaki biso en tout cas vraiment lisolo oyo ete yanga ete ya yo ndeko ete ya bino bato bozolanda biso ete ya pe nga mutu napesi bino lisolo pe ndeko oyo ye asi ateyama deja po soki apesi biso lisolo na ye donc asi ateyama deja donc toteyama merci na bino bolandaka biso merci na babone na biso merci vraiment nzamba pambola bino bo continuer kaka kosabone bo continuer kaka kopartager bo partager vraiment nzamba kozanga kopambola bino te merci na ngai na DJ Dr. Kongo motema ya Kelly Joyce motema ya Kelly Joyce merci vraiment na pasteur Jacques babi pasteur oyanga azo soutenir nga na nyonso vraiment merci nzamba pambola yo merci na Wens Mototo na mwasi na Mbuta merci na Bienvenue Mototo na mobile na ye papa Edo merci na Arlette Mototo mwasi ya mabondeli merci na Nadege Mboma nzamba pambola babibo ki s'abonner trop na Nadege Mboma merci na Golf Mbala motema ya Jirene merci na Zing Makengo merci na Mireille Makengele Semeki nanga merci na El Lema merci na Generose Pichu Bichwangu motema ya Pichu Bichwangu Babishop bio na bio merci na Alice Babishop bio na bio motema ya Papa Nzali vraiment nzamba pambola bino merci na Pierrette motema ya Pita merci vraiment nzamba pambola bino merci na Mama Juliana merci na Mama Archille merci na Sister Grace merci na Christella merci na Mama Bidol groupe de babor Mama Bidol nzamba pambola yo groupe de babor nzamba pambola bino groupe Union fait la force nzambe apambola bino ba Ajele ba My Lord ba Nanusus ba Mama Concept ba Mama Sylvie boza ebele en tout cas vraiment sona bossa ni kombo limisa vraiment tellement boza ebele vraiment nakoba na kotanga ba kombo lelo ti lobi ekosila pe ka te merci vraiment na bino nyonso to nzamba pambola bino to monani à la prochaine.